Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà, tout solo mon mouké sakamala, mon atongo alelo. En tout cas, Bambo Tenabino, ba shalom, ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Ba bonjour, ba bonsoir, hein, voilà. Tous au moins bon déjeuner à mouké, na katia, ya Barcelone, moi bon déjeuner, et ça kakitoko makasi. Voilà, bande konangai, na tombaki na TikTok moko ya ndeko na biso asalaki batingo na TikTok ya Mark Etabu bandeko na seki na lembi. Voilà, bon partager tout la mselango moi conscience. Voilà bandeko nanga, j'espère que binomo boyebi makambo ezolekaka ya ba Ariashu et tout nalingi na épinglé moi eloko mwa moke topesi na shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'éternel ba shalom bisika bazwi bino boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko nanga ba shalom. Voilà, donc toseka na biso mwa moke esaka voilà balobi le mosusu bamawa baninga ezaka esengo kote mosusu tokoumela biso moke te bo partager bo like bo partager. Voilà, binomo boyebi ezelo kwa bandela te ndenge ndiko na biso Marta bwasaki mwa zuwa makasi na ndenge babotoli ye mwasi na ya linga ye makasi Ariashu. En tout cas penza lingaki ye Ariashu atiki ye balobaka atike bolingo na lolemu kwa. Donc ye penza boyaka na ye basi mais en balo yo ye baboye ye pa donc aza vraiment na problème ya bolingo. Mark Etabu mobile kitoko, aza na présentable, aza solaka bien, aza gentil, na kutana na ye 2 fois na Bruxelles, to ye banité mais to pesa ni bambote très bien, to bien Mark Etabu, to pesa pesa bambote. En tout cas très gentil bandi konanga printemps, to kutana na ye impression mtali boso so kutana na ye zaka gentillesse. Il est quand on dit il est gentil, na kutana na 2 fois na une fois na matonge, une fois ba côté moka kuna ba Louise pesa ni moke. En tout cas, olobika e Mark Etabu donc akoya penza pembe nao bo sololi, donc très gentil au balobi gentil comme gentil à piner. Mais eloko sikoyo e sala moi moko sika mo mukie bon donc alingaki benda Ariashu. Mais quand nde naïf dans lo balabino abomba na ki na ye na sima aboyaki ko lakisa bolingo na ye. Bon tant yo boyi ko lakisa bolingo mutu mususu aye Ariashu asali sikoyo atali kuna jeep kuna voiture enda kuivanda kuna belge boye ye mo pasani mukazana na pena nationalité nae mais a préféré kuna Ariashu ndayebi. Alors ndeko mobali penza na pasi wana yaki na lombango sans ko réfléchir ake abandi ko solo la sikoyo na ex ya Blaise alobaki n'importe quoi. En tout cas bino nyonso boyoka kiango eza kote loko moko ta mususu kochango ka mwa mukie kaka bozela mwa mukie le msuka pona ka mwa ko se rappeler kaka makamni na lobaki bandi ko sai passe na oke mwa mobali mawa mais na malobana nyonso ayi ko senga pardon. Babi le pardon c'est une force qui libère. Te bandeko bino batu bo enregistrera batu bo continuer Mark Etabu falo benga nga otuna ngai ndeni na sipota kango j'assume enregistrer nga j'assume eza mungongo na nga bo mimanga nulle part j'assume Mark Etabu lele lini nyango eza normal eza ki réaction normale zena na lukangwa et pas ma belle atindela ngangwa eza réaction normale tango lingi mwasi a cholo liyo ndenge wana eza réaction normale au loba au s'inquiéter bande oboza mukie eza au loba au s'inquiéter. En tout cas pour ngeza nango réaction normale bon oye na oye ko senga no ba mama pardon mais nga pona nga ifali pe o sengi no pete o lekisi yango ka eza pasi ya bolingo ti
olingaki Ariachou, c'est normal. Yondo bimisa qui est payé pas na ba douleur, tant ba boyani na Mike, divorce nyonso bande konanga et ça la ka passe na ndenga mukete. Passe au pena boyo ka ya passe. Bande ko boza muke, fona ba na est-ce que voilà. Tu rien quoi ko filmer ba tout so balingi na ba kokota ba. Ah, Tobi maman muke moi moya et kota maman muke, Tobi ta moi chapeau. Moi, chapeau, et moi. Et ça là, bien. Voilà. Donc, Mike Tabou Penza, Aléli Makasi, a sengi pardon. Avant tout ça, pardonne, tu as moi quelques minutes, hein. Malobani, Mike Tabou Alobaki, ou est choqué qui bat. Et ça peut belé, et ça koto. Posez. Tu as comment mon cœur. Allô? Oui, tonton Mike. Oui, comment mon cœur. Na to ya mela téléphone na auto benga na téléphone azo wanga na lemba kabwana te bona boy tout ça na ito ayebi yoka baza ya baje na bango ma ngai eza baje na bango onga pe na sepeli na ngote nakendaka na aéroport mokomusu apo azoya nakezo apo na aéroport en tout cas s'il te plaît na oloba na makambo wana kobimisa ngo te eza bamakambo asoni kobimisa ngo te s'il te plaît. Moi je ne suis pas là-bas, je wana ba réseaux sociaux wana ko ça ko réseaux sociaux wana yo ka pa itabwa lo ba ko sala na aéroport boze awa ku toyete mkatika mwana wana kwemba boze awa munene wana ya libumu wana nde apo ntateka kae mais koluka te kokina ngo soki musika lobaka na po wana ke yo natinde les voice mais yoka ki nango déjà nayoka ki mo eko wana nayoka ki yango. C'est quoi le truc? On a vu papa, pas bien papa, on a compris papa Lizo, il a de faire l'amour avec Tata là-bas à la maison chez nous. Tata là, il a dit que si on vient ici, c'est pas chez nous, sinon il va nous tuer. Nabi attends tu vas la métier hein voilà on peut na 8 on va pas on va bien il va vous tuer pour vous faire quoi oh parce qu'il est décédé des enfants là-bas il a besoin de faire des bêtises on a bien bon est-ce qu'on a comme on a lobby les qui na sali live na TikTok avant ça la beau na pas miss na moni moko photo jeune fille na moi na mira oh c'est pas na ngaiti ozomona nene bébé va comme pendant le balanga de yango yo tout ça pour apporter la place na sominda ko awa nesika papa balanga aza tozaka bis moko biso nyo tolekanaka bis moko ozomona après dans bis na ngai mikolo nyonso mona peut-être na bis awa akitaka na na biso wana osala ni place wana ote na otika ba win awa ya blaze po utiki ntiasa te na osala lo mo ka blaze awa na bibo to waka ba po papa ba malakisa ya po na malakisa ya po utana ni mana mariage de biso tout est apo aza vraiment ndoki c'est apo nde moto akomande esali nini na soka mwasi te ngabi to kololo bana tant avec na la yebi ke yenda sali kopa ne komi oh ngala lobaki na kaka ngala lobe na kala ne katika loba tout ça ngala iba et tout voilà donc c'est un peu ça parce que apo abana ko négocier c'est que les kinaye avant la cohabitation avec apo et tout ça amena ne fa la quoi sona na apo non pour na mama mikanda na etambola bien to bani ndeka ba moninga ba ubenga na pena ba bia fianga ke contacter marque tu ngabi mais oui puisque ngana loba na ye pa na bango na mona clarté il faut mona mobali no ngo ni suka loko aneti soye koya si mama moi mobali doit bien te il pas occupé neta obetaka kara wana ba oswana ndekone apo abanyo chadieza changa mulungi obayozo kaka a déplacer kende bakende weekend kuna nje bakende ba weekend na bango kuna ba telengana o fazer o koto libale kufi o koto kuna azia komi telantela na niveau mwana nazalaki na mwa komi na tina niveau okoya na libale o kabona sambu sakona ba nini boy bana ko teka kayo ba teka te azoluka nde place na okende et tout ya bien place ba osombele boy place ba osale boy dans amoni bena garçon na yebi ke nga pena ibise garçon aza ba garçon bena ba
bolole soki azwi mwasi pene ya boye akomaka bolole c'est sûrement so babine bouge boye toke boye nga sikoyo eza bongo te omeki boye na telemeli omeki boye na telemeli yasi alingi sikoyo motu pena akoma pena lokola obi nga timba sikoyo akoki makambo timba ta oluka sikoyo mponi nalobi na awangani yango aowanga nango bio makambo balobi yango nayebi nanga makambo bazoloba yanga te nga nazolala nanga bilalama na sita yebi nyonso tu yebango dans quelle salle dra oza nango sikoyo to soki komi kaka komi na sika soit totumba yo so totumba yo te ozonga nazongisa monde na yo wana ozalaki to nazongisa yo te mais so tozongisi yo topesa succès déjà succès yango deja nasi nabendi eza nango esu te mais vo continue vie na bino ya salite mais moi ntango bwana omonanga bwana oyeba ayeba ke asala salite ya boye comme ça oyebango otala libala na ndenge ezala na elengi te alinga sepelisa pe apo bazofinga pe bamarke alaka na nini yobi te mbongo basale cohabitation baaudio bosi boyokaki yango boyoka siko pardon ya Mark Tab boyoka yango na bokebi nyonso tolanda bonjour bolanda na bato nyonso baza kolandanga bolanda pardon na ya sengi na communauté nga konanga Saint-Marc depuis quelques jours papa eza na vidéo moko na audio moko plus to eza kotambola na bareseau sociaux ebungi ayesu oyo bazoyoka voi na nga ange bomona ye me naza koloba makambo oyo ya malonga te ya makambo oyo eza na respect envers bamama nyonso tu ya mokili bandeko bocomprendre awa nini oyo eza vraiment bien te ezokangama ye oyo azoloba mais ezokangama bandeko na ngai boze yango moke ezokangama vraiment oh là là. Et entre autres ma soeur yango ezokangama oh là là ezokangama nango eza mpe molai te mais ezoboye bon bref asengi pardon na bamama na bamaloba nyonso oyo alobaki alobi vraiment toluka esika tolimbisa ye aleli na kolela makasi donc nazokaka mpasi mpona eboyi koloba bon tolukaka solution mosusu oyo koloba nango. Voilà, c'était ça. Donc, en tout cas, c'est pardon, moi, ma cassi. Voilà quoi. Et où ça l'a passé. Maloba oya bimisaki. Oya lobaike. Abimina ye 50 fois na un mois. Partout. Liboso si. Donc, il y a maloba moko. Il y a bien éduqué. Ako bimsa maloba ndengwana te. To luka mo ici. Kamo ya muke. To limbisa ye vraiment. Et puis, allez là qui pena ma cassi. Ma tablier yo mais. Vidéo yango eza ko bloqué naza sur air moko na ko tant on a koma na kimia na lukelango solution pour naza vraiment la besoin to analyser pardon nae eza pardon moko to e basoki eza sincère ou pas pour donc to e ba pe ba raison ni pour ça qui a bimsa ba nyonso wana est-ce que moi na mobile penga so bimina qui est concerné dans cet audio tout cela ezoloba mezoboya naye mpona yebisa bino naye kose justifie te naye juste mpona yebisa bino pardon bamama tu boza kolandanga pardon ce n'est pas dans mon éducation
yako loba makambo boye. Oh, ezokangama. Éviter, c'est quoi? Bon, on n'a pas. Hein? Oh là 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 là. Donc, il est là. Il est là. Il est là. Voilà. C'est pas ma maman. Cet audio, ezalaki audio moko. Et lobby Kati. Donc, bah, enregistra qui est, malgré Senga qui parle à Benga qui ngai à chaud. À chaud, bah, Benga qui te baza pour enregistrer. Aïe, bah, été. Nga basalanga ngombale belé. Surtout nga yo. Soka na oso ana bat ba enregistra nga kaka. Soka na oso la pona un jour ba bimisa. Boko bimisa kana binombalo. Obenga nanya nga. Yo mna oloba na yambi yo pe. Ni problème monene pona mboka na biso boyebi. Ba robenga motu. Ba lobi no makamba lokuta. Makta baloba no makamba lokuta te. Ba yebisa ki o vérité ki Blaise a obimana Ariacho. Blaise be azobala Ariacho samedi. Baloba no makamba lokuta te. Lobaka vérité ki sala ki yo passe na motema. Tango ba yebisio c'est normal moi si oyo yo bolingo esila ki nanu te yangwana na o perdra ki contrôle to comprendre yo mais olo ba ki ba benga ki ba yebise makamba lukuta ezaki wana te makamnyo so ba belé eza vérité po bo bande ko nanga bino mo bozomona ezokanga mais ezokata fo za internet tellement naza likolo makasi na hotel oyo internet yango ezobina nango donc c'est pas grave. Mais nako sala ngo bien tant na ozonga na pourquoi vraiment na ozananga na sekuna to sala ngo même live na ozana tananga to bimina au moins mukesi ko vraiment botika malamu to solo lika ndenge zalaka vraiment bo like bo partager mais bande ko nanga yeba ki tango ozana kanda ko bimisa maloba mabete surtout na ba téléphone na banini okosoko yebike okoya ko regretter ngo après etalio parce que bazo ko enregistrer ka bato maloba makambo ya tabu en tout cas esali soni aleli na kolela bandeko parce que zoboya nango sona tchena lekisa ta mwa boye et parce que zoboya so bandeko boya te boye bo mona ngo aleli ma miso mais na osala tout na kozwa vidéo na penza bien to ya kosalela botika la malam to kutani prochainement des gros bisous bye bye.